Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bien, la musique sur la makasi et bon bino côté la bino koda ndengeni. J'espère que bon malamu. Kola mukesa nango habitude de temps nzamba pesi biso pe mana bomoy. Te bisika nzembe tata merci. Pour olo na pala teza yo. Tozakele ko kopesa ete voilà. Na tongo ya lelo webino mameli ani tu na koti na kati ya makusa na sala mwene kwa kolia vite fait. Mbule zobeta biso ana pari mbule zobeta kwa mbule zobeta bonabi na kishasa za sombule zobeta olali pongi na matolo ele ataka taka taka mais na poto ele la bongo te le kwa mbule zobeta na sani na samwa ele kwa kolia. Alors eloko nanga kolia lelo na bongisi bongo mbisi o to bengi malangwa. Eloko nanga kolia lelo na osala mbisi oyo to bengi malangwa. Mbisi ya malangwa ya ngoyo na sokoli yango malamu, na sokoli yango kitoko, na sokoli yango vraiment na citron, sokoli yango trop bien. Nde bomoni mbisi nanga evandi boye bomoni so bozomona eza na bouillon na saisonnaki yango déjà, na saisonnaki yango na vandisaki yango na ka mwa ya mungwa mwa bouillon. Donc eloko na saisonnaki nango mbisi yango ndenge bomoni na mwa ai wana eza ya kosangana na tangawisi na ndenge bomoni na mopanzi citron ndenge bomoni bongo mungwa yango ne biloko oyo na saisonnaki nango malangwa na ngai nde bomoni pombula ndezo beta boye naza posa kolia fufu na malangwa. Alors malangwa na ngai lelo na osala yango moko te na mopanzi na bongiseli yango crevette. Donc tokosala malangwa na crevette. OK? Malangwa na crevette. Voilà, malangwa na crevette yango nde tokosala lelo. Moi elubu moko kaka ya vite fait noki lokola mbula ezobeta boye na bia na tali na bia na za malangwa na sala ngwa tana sala nini na lia moi mikolo ebele en tout cas mikolo ebele penza na lia malangwa tana bina lia ta malangwa lelo. Alors tokende malembe totala ndenge nini oyo nga nazosala malangwa nanga nde na yebisi bino ki malangwa mbisi oyo na sukoli yango bien na maya moto afa otia mwa otiada pona kolonga bomba wa muselulu na mbisi ezalaka ndenge moko pena o to bengi crevette nanga pe ndenge ezawa nde bomoni yango wana na chaki yango mungwa na mwa bouillon na tiki yango evandi mwa ata mulai avant ke na ya kobanda kosola na bino. Maintenant sikoyo na tie mafuta na nga na moto. Voilà, na tie mafuta na nga na moto awa naza nzungu mbele na moto awa nazala nazokalinga malangwa kote ya mopanzi naza kokalinga oyo eza bongo crevette. OK ba mama, merci mingi na bino nyonso toko bo disposateur na bino pona kota to koyoka ba bino mama Elia Nitu. Merci mingi na bino ba obo partager ba émission mama Elia Nitu. Bino ba to bosaka ba réclamation. Elubu mikolo sebse bilubu to sebse bilubu te. Elubu yango nazo sala tano ko sala elubu ndeko nanga tango kotala yango luka o partager pe na baninga mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko ka koyeba chaîne na biso. Ce qui zamba no liboso o kutani na émission nanga na kosenga na o s'abonner awa na Elia Nitu TV. So aussi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on sera notifié à chaque fois que tu côté émission ya sika na kati ya chaîne biso mafuta yango yo na tia moto zomona na eza bongo mafuta na bandi ko sala bongo malangwa nanga malangwa na yo ko ki ko sala yango ya pepe soup pour ça que o kalinga mais o ya ngai na préféré na kalinga yango avant ya ko sala makamu susu. Voilà malangwa nanga yango wana malangwa yango wana azokalinga yango okoki kolamba yango na ndenge kaka olambi kaka na ndenge ya mbisi ebima yoka mbisi ya pepe soup nenga na preferaki na kalinga oyo ya ngai nalingaki yanga ezala ya kokalinga nde na bakaka na makuta mwasi na mana nzungu na ye lolenge ya kolamba eza lolenge ebele wana nakamati mpe oyo tobengi mo crevette nanga na sokoli yango malamu alongoli yango ba masala sala wana nyonso tu
yango yo naza pe kokalinga crevette na nga na mopanzi awa boye. Crevette eza assaisonné ateki yango mwa bouillon na mwa mungwa po ekota na kati ya crevette. Voilà. Et voilà. Voilà. On a eza bongo. Si malango na biso eza kokalingama. Kalingama malamu. Pe na mopanzi crevette pe eza kokalingama. Voilà, voilà la famille. Voilà bandeko na ngai bino ba oyo bolingaka. Be mission na bino ya elubuna oyo bino mama Eliane Nitu. Bana mibali babenga nga mingi mama Nitu nga pe na kola kolamba pona yo na mwasi pe na koma célibataire mais sina keka nga kota kolamba na koti mbala moko na Eliane Nitu cuisine na ke potala mama Nitu lamba ke loko ndenge na kuma vraiment un bon cuisinier na kanisi mkono ozo su mwasi na bali mwasa ko nyoko la ngate pona kolamba na ko souffrir en tout cas na ko banda kolamba kitoko pona ye ko lingi c'est bien ndenge mona ba ke on apprend tous les jours. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Et voilà, on a total bongo. Total bloc na biso, c'est total. Oh, ils kalinga manango, malenga na lembe. Mo pesa solo nango ya kitoko, ndeto bana linga na ntsunga. Mo pesa ntsunga. Sikoyo mbisi balolo yango malembe po ebuka na te. Oni mbisi yango yo ko balolo yango penza malembe na kala inga mukala technique pour que ebuka na te. Voilà. Mbisi yango yo nazo balolo yango malembe pour que ebuka na te. Soko mona zo balola biloko na moto, mona zo bukana. Ukangi na moto tika ngo mwa muke et ko se détacher après o kamati obani ko ngo malembe po mbisi e bonga keza la midimana. Ndenge bakati yango boye ka kata maboye bien parce que sozo servi mbisi ya kopanzana. Ezala kitoko na misute. Donc sozo déjà kitoko na misute. Nde babaka avant de manger avec la bouche, faut manger avec les yeux. Ce que c'est bukani ko mona ngo sikitoko te na balola mbisi na ngai. Voilà. Na ngoni mbisi nanga na moto na tiango na mopanzi pour que et permettre nga na ko balola yango bien. Na tiango boye na tiki po na ko balola yango malamu et panzana te. Mais crevette y a un problème te. Crevette y a pas de problème. Voilà. Crevette en tout cas, il n'y a pas de souci. Je vais la nango. Je kalingama. Voilà. Moni wana na baloli bongo mbisi nanga. Nenge kalingami wana. Moni. Moni mbisi ebukani te. Po mbisi ebukana te kande na lobi. So lingo balola mbisi na yo okitisi yango na moto to okangi moto to okitisi yango bandi kosala yango malembe po mbisi na yo etika lobe mibimba ebuka na te ndenge yanga ebukani te. Voilà. Maintenant
mbisi na nga ndenge ezokalingama boye natie yango pilipili mibale ndenge mobibi mbisi elingaka pilipili yango wana natie na kati ya mbisi nakamati serviette na ngai mpe oyo eza vite te mbula ezobeta lokola mbula ezobeta abia naluka moloko ya kosala voilà ngai wana atie serviette na ngai voilà natie crevette na nga na kati ya mbisi nakofinika yango voilà nafiniki yango voilà nafiniki yango mpo ebota mwa jus mwa pilipili mpe ekoti na kati ya mbisi boyebi mbisi abonga mingi na pilipili voilà maintenant na mopanzi nakataki deja matungulu na nga kaka na ndembi matungulu na ndembi yango oyo voilà matungulu na ndembi yango wana natie na kati ya kikalungu na biso po mpe mbisi ezika te nadimine moto na mbisi nakitisi moto ezalaka na 9 me natie yango na 4 voilà matungulu na nga na ndembi yango wana bon totiki matungulu na biso na ndembi na biso esa nini epotongano ebela entre temps mpe eza kopotongano pimbo ya pilipili ezokota na kati ya mbisi gu ya crevette ezokota na kati ya mbisi gu ya mbisi ezokota na kati ya crevette moto moke kiti moto ti na 4 voilà matungulu nange ezobela malembe matungulu nange ekoma marron te kotikala mwa pembe po matungulu nange etikala mwa pembe nange ekoma marron te nazochauffe deja mai ya moto soki mai ezwi moto natia na kati ya matungulu nga so nalamba naza toujours na mai na ngai ya moto pembeni voilà matungulu nanga nange ekoma marron te matungulu nanga ekotikala kaka pembe voilà pourquoi nazochauffe mai ya moto po natia na matungulu awa pe mbisi pe epotongana nango kitoko voilà voilà ngai wana sikoyo nazwi mai na ngai ya moto nazotia na kati ya matungulu na ngai mai ya moto yango oyo omoni mai ya moto natia yango na matungulu mpo nangi te matungulu ekoma marron nangi matungulu etikala pembe awa sikoyo nazofina citron na nga ya vert nafini demi citron awa natie mwa mai na ngai ya moke mai moke natieki mai po na garde matungulu etikala pembe elemba etikala pembe ekoma marron te etikala pembe voilà pourquoi natieki mwa mai ya moke ya moto voilà mwa mai ya moto boye ndenge bomoni pour que matungulu nanga etikala kaka pembe nangi te ekoma marron bomoni citron nafini demi citron na kati ya sani na ngai nazwi un peu de bouillon natie na kati ya demi citron na ngai
un peu de citron. Yango yo. Demi citron, na moi bouillon, na crème fraîche. Voilà. Nakamati yango, natie na kati ya matungulu na ngai. Moni, ça y a beau mélange comme ça. Et c'est mélangé. Nous avons besoin de faire un peu de panzité pour nous faire un katia mbisi. Voilà, yango wana. Voilà. Voilà, yango wana. Natia na kati ya mbisi. Mama mbule ezobeta. Moi vite fait yango yote. Vite fait zate kozwa poulet fumé ko tia na kati ya micro gros vite fait tete. Voilà. Et voilà, bien manger, c'est le début du bonheur. Na fini ki yango, na tika yango, goût ekota na kati, et sangala bien. Voilà. Tokoya kota lango dans 3 minutes. Et voilà. Oyo eza nango biloko ya pepe soupe. Pepe soupe. Lomo bomoni. Mwa mayi mukie. Mwa pilipili. Moni mwa soupe. Voilà. Et voilà. Tiki yango eza kotoka. Donc na biso ngona eza kotoka. Mama soko zolamba il faut zaka motema ya kokita. Zola motema ya kokita so zolamba soko zolamba kozala motema moto te motema likolo te. Poso za motema likolo kolamba biloko malamu te. Linga olamba biloko bato basepela balia malamu balia kitoko. Nalobaka toujours so zolamba biloko kochaka mai belé te. Sauf so zolamba biloko ya pepe soupe. Moni mbisi na chema ya muke soka zaki mbisi ya pepe soupe ngana chama ebele mais le quoi za pepe soupe te rozelo moi bloqué moko boye. Voilà pourquoi na chango kaka mai muke ndenge bomoni wana ndenge za kotoka bomoni. Voilà za mbisi ya pepe soupe te. Matungulu nange etikali pembe kuna chango mai ya moto na boki matungulu nange koma chocolat matungulu kaka na ndembi na bakiselo musuli koona ngote matungulu na ndembi. Bien manger c'est le début du bonheur. Bien manger c'est le début du bonheur. Biloko ya boye soko lambi yango ba servira yango kaka na moto. Basala kate ke ona lambi biloko yo natiki na koya ko chauffer parce que eza biloko ya na sauce te. Viki ya na sauce te okoki koya ko réchauffer yango te ko bebisa boya biloko. Biloko bo so lambi yango servir encore na moto nango kaka. Voilà. Kama sauce yango wana. Na moto servir encore boye na moto. E uti na réchaud e kitimba la mo bosani ni mbala moko bolie. Voilà. Ah. Voilà, et le bout na biso alelo yango wana ndenge bomoni yango. Crevette na poisson to bengi malangwa. Et koti tomate te hein. Soko lingo ya mba yango salaka ndenge nga na sali. Soki poko bakisa mwa mayele likolo ya mayele na ngai eza malamu parce que to yekolaka kaka. Okokota la base o nga na sali. Yo moko po bakisi pe loko musu na ndenge lobi mama ni to asaki yango boye
nga na kosala ngo boye te na kosala ngo na lolenge mosusu mais nazo déjà base wapi et pas maman Nitu. Donc voilà, bien manger c'est le début du bonheur. Awa tozana ba recette na biso ebele, en tout cas bilubu tozala nango ebele kota awa nele ya Nitu TV kende même kota la ba émission mingi pe ezali leka kala kaka ya bilubu kaka ndenge bomoni boye. Ba émission ya bilubu leka awa ya ndenge na ndenge. Soki po na pose elubu benginga ke mameliane. Sala mo elubu aboyeko nga na boya kana ngai te. Na wasala na ngai. Bien manger c'est le début du bonheur. Faut qu'on liaka bien, qu'on laisse nzoto malamu, hein maman, hein papa, lia malamu, hein. Oyo koti na libumu, ya ngonde ya yo. Oyo eza na kati ya bank, eza ya yo te o. Oyo koti na libumu ya ngonde ya yo. Oyo eza na bank ya yo te. Moi crevette, bo crevette na ngeza crevette mon frère na somi ki on a marché. Ko lia kitoko. Soko zolia malamu, santé no kozala malamu, okozana ba problème penza santé te. Okobanda kobela pamba te pona nini pona nzoto eza na ba vitamine nango nyonso koliaka ba fruits et légumes ko éviter sucre so bambule seke boya ba cinquantenaire ko ba biso boya to na quarantenaire il faut ko éviter sukali eza malamu te pona santé na biso. Voilà ezaki bongo ba bino maman Eliane Nitu service traiteur la Providence soko za na fête na yo za besoin ko balisa mwana komitungisa te benga obe maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino ba nyonso bosala na confiance. Bino ba nyonso bosala confiance c'est pas maman Eliane Nitu na lobi na bino merci beaucoup. Bo partager vidéo pour esunga ba na biso esunga pe bato oyo balinga kolamba te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nube chineli bana betu bon suboka matabi poepo. Bonne journée. Mbule zaka ko beta hein. Voilà, bye bye. Voilà, t'as la sauce. T'as les lengues soupe. Voilà. Mouah.